Troisième voix. Oui. Merci. Merci, merci. Merci, la remercie. Vraiment. Honorable. Le premier de la classe. Journaliste, après si valeur. Oh, président. Elonga. Le premier de la classe. Président. Bon. Voilà, to limite ceux qui savent pas comment que est-ce qu'on peut dire qu'ils sont nés dans le tiki pour qu'ils faire. Bon. En réalité, Tino Fernando a sali déjà 7 ans sur 10 ans condamné. Mais, à quoi on est sur la prison? Pourquoi directement pour un quart de peine, à ça, les camps, un quart de peine, on a déjà Tino Fernando. Même Charoupa, ça c'est un quart de peine. Même Jomi, son dossier, pas d'autre doublé, comme on voit le dossier en vrai. Ndé ko nanga fumuto ka mona ke mpa ndo ba ke ba barbati na yo ko landa mo ke so ba lobi ambo lobi pe les gars na télévision de lobi ko les gars sous mais est-ce que est là normal? Écoutez, c'est ça débat na mboka nini oyo ko ni sika et les assistants et ba de l'eau à prison beaucoup de continue surpeuplé la prison. Or, le mécanisme de la police a volé prison. Donc, ça, c'est un cas de peine. Ici, il va tout faire. Voilà, parce qu'il faut qu'il faut Fernando va bien. Il ne faut pas faciliter tâche à Tambola comme tout le monde. Bissot Toza, pas politicien. Ça va militer. Mais l'air bakangi so bati na biso na prison ezate ke bakokaka ko maltraiter biso na bateau bakoko maltraiter biso te parce que na prison wana les responsables sont des démissionnaires bateau basalaka musala babenga mo bapénitentiaire bazana te akomaka oseka 1000 francs 2000 francs c'est tout baprisonnier basalaka musala le monde arrive mais il est fort correct parce que baprisonnier bamo benga liso likolo ya liso bobimisa pe ata baprisonnier yango parce que basali mpe mingi bofutaka pe ata bango omoni basala so comité d'encadrement bangi okomela na prison te soko mikomela bandi bafimbo na bacomité d'encadrement bana mingi omela obela bangi libanda bazomela su te na kati masanga okomela na prison te okomela masanga na prison kasoza moto abape perde ampe wana nde ozala babatage na bato wana pas juste omonaka dota na kombo te je comprendre mais comment expliquer que bapeti yango pe basala mosala bambula na bambula mais obimisi bayeka de peine pe babimi pe bakei mais soko zotika bango ka bango basala aka mosa balembi pe na bati batira bango pata mo mbongo moke na banque pourquoi basaka mosala koleka même ba personnel bapeti yango batira mo soki abimi oli azala moyibi na libanda ambakutika même mo mbongo po ekwa kusunga mais liya batika pe bango kanyaka ba menace non bango pe bazo profiter la ndenge na bango basala pe kafuya. Voilà, Gabriel, moi j'ai tout qui est dedans. Mais là, on est d'accord, nous avons la journée importante, le 30 juin, 53 ans après. Est-ce que Gabriel Mokia, là, vraiment, nous avons besoin, il y a après ça, idée n'a fixe, là où il y a 53 ans à Congo, le lot, on a eu Gabriel Mokia, tout comme nous. Non, mais pour s'attaquer politicien, il y a des ambitions pour gérer beaucoup de lobby. Et ça, la politicien, nous avons été corrompus, pas même on a beaucoup qui peuvent, on a beaucoup d'abus sur la moussala. 53 ans ya mboka eza échec total lamentablement mboka échoué de deux tofetaka lisusu anniversaire c'est-à-dire que nous sommes sous occupation étrangère ozo comprendre donc toza sous occupation so moni mboka bozo fêter anniversaire na bino te so ya Brazzaville ekomi okomona Brazzaville bate mokonzi na bango atemisi bendele lokoko likolo donc nga natala ande bango mais pas na biso lokola toza na matanga esilaka te toko fêter anniversaire c'est-à-dire qu'il y a sous occupation yango la concertation wana mais c'est Kabila atika bavati kotia biso bato oyo tomoni ki bakoko baza bato na ye biso tokotia bato oyo ke ye moko nano abana pembeni ye moko aza na bambition ya présidence te ce qui le veut que mon président de la République dès jour c'est trop bao nyoso bazo président bao nyoso bazo tia mobulu na mboko oyo bakosuka
barwandais nyonso bazosala désordre bakokima baservice de sécurité nyonso etondika baétranger la police armée eza baétranger ndenge nini bokofete indépendant vous allez fêter cette indépendance est ce que vous êtes indépendant naokaki moko na prison rwandais moko azoloba est ce que bino boza na indépendance nous dirigeons ce pays ici na est tozoboma bino tozosala boye yango ozomona est ce que tembe ezali est ce que mboka tozofete indépendance mais tozofete kaka bamort ya bacongolais les arrestations des Congolais, les rafles des biens des Congolais, la francophonie, le pillage des biens des Congolais. Même la francophonie, on va discuter. Parce que la francophonie, comme si France et continue à l'Ibourou. Et comme une France homosexuelle. Donc ça dit que ça va Congolais, on a un jour, on va faire un débat, nous allons expliquer ce que nous pensons. Voilà, Gabriel Monti. Donc l'indépendance, c'est toujours fêté à monter. Tokomi bato moko toza na matanga toza sous occupation mais bakongolais faut tout élément ndenge leki na ngai muto talobata to dédouaner mboko soki to dédouaner mboka te tokofetaka jamais indépendance tokofetaka ba mort tokofetaka des arrestations arbitraires tokofetaka justice à deux vitesses ndenge ye moko pe mokonza mboka alobaka quelle honte Voilà. ngani la remercier Voilà.